Atanga ya papa ya Prince Bakali déjà bimi tozo kende okunda papa nasi repesi mawa fort Prince Bakali alobeli Kofi trop wapi musicien Kofi moko ya ba musicien biso pesa ba valeur ebele to mona na ba matanga ya ba artiste comédien ya ba musicien biso ba journaliste ba caméra 1000 mais pourquoi pas ba biso on dirait biso to considérer té Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Bakali azopenda fruit ya kisunzura mutu penda kotelema na pembeni ya Bakali soka zo les aventura mais ventura yet ndeko na biso Bakali lelo a père de papa nae matanga esuki awa te musicien à terre quartier la terre moko azate attaché de presse azate au bureau ya quartier la terre azate Bakali azolelaka na biso ba collègue na ye toko sa conscience ya batu te so bazate to ba bazate mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondisio nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie loko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune ya Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui Personne va pour le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali a bato elaki yango donc makambo ekende bien Jideline Mokonzi. ouais. Ah, ouais,
London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Voilà, bana Congo bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Balobi to lela na baningo bazolela. Tokotika ndeko na biso Prince Bakali malgré ba polémique ya danger. Tokotika été parce que lelo biso to soutenaka ba artiste et musicien. Ba artiste et musicien soko ye matanga na été vraiment boyebi nde bokondana biso. Ndeko na biso Prince Bakali akufeli papa na ye, papa o abote aye. Natamboli anamwa na musicien moko te wa koloba o ngape na yaki matanga na landa ba journaliste parce que o ezui Prince Bakali ezui nga ezui Papi Mboma ezui Mami Lela ezui de donner en ngumba ezui Zakari Barabasu. Ce qui bosse à la part des choses. Ce qui bosse à la part des choses ya Rolanda Rabatu Mususu parce que matanga o ce qui ezalaki ke Zakari ndazui matanga soit Mami Lela bolinga boya. Comme les artistes et musiciens, bozo boule net bo diminuer biso, to boule pe nenga ko diminuer bino. Prince Bakali alobeli kofi trop. Wapi musicien kofi moko ya. Papa Boni. Denga la kombola Non, Mathieu Bosch, Boni. Merci beaucoup le DG de Fimbu na Fimbu. Ouais. Alors, lelo Martin yaka za koto. Ya bade songi yo bozo ambu internet bino mbale. Toye matanga ndeko na biso Prince Bakali. Premièrement Constantine Nosali. Bon, merci d'abord na Monique Prince Bakali à Yebana, na Moni ba maman quartier, ba toi quartier. Mais Constant na Sali en tant que journaliste, il y a vérité Prince Ken Piana. Aucun musicien y il a passion pour Sali Bisso. Donc na yo le belo moment que à l'obélara quartier la non Prince Bakali ça la musana et bien mais je sais bien double king peut-être à soutenir rien na nenga kuku pour via zati mais ba musicien biso pesa ba valeur rebelle tout le monde na ba matanga ya ba artiste comédien ya ba musicien biso ba journaliste ba caméra 1000 mais pourquoi pas ba biso on dirait biso toi considérer té asobi que premièrement na batu ba kamwa matanga boye na mo ki pena ndenge toza boye yo zawa ndeko na biso Martin pe azali mais présence ya Kisinjora ezate webi ke côté wana pe ko créer ma polémique ya Zoya
mais descendant Njora bazana wana tu descendant bazana bango wana mais présence ya Njora ye moko Njora kalate azoya kalate na matanga makamaki leader ya la atindi ba musicien na ye pe na moni bakali azopenda fruit ya kisunjura mutu penda hôtel na pemene ya bakali sur azo les aventura mais Venzura était atindi ka ba musicien bon ye pas comme na sens ki leader le roi batunyo so ba koma loka na leader na tindi ka ba mbolombolo merci Venzura mais pesi biso ka leçon yo pe mukolo ko kufela biso pe to tinda pe ka ba cameraman na biso na ba mbolombolo biso ba Hollanda oui ça moi voilà alors nabike Mathieu Bosch tout ça la clair ko tout ça la vraiment clair to côté la mututé Double King yazate mais ba musicien na baza bureau tout ça non jusque là la moneta bureau moroté à quartier latin mais na ebike orchestre vient à biso Double King ils ont vraiment donc organisé merveille rambo pas dans la biso azali au monde avec la azali bon na comprendre que yo au salaire campagne ya Kofi parce que yo des fans to matanga quel piano yo ndo salaire mutazate comment yo ndo kozana yo au salaire zamba ya F victime sala bongote awa siko to ba vérité merveille rambo azati azali au monde avec la tout ça l'hypocrisie tu dis que Bakali azamutu asela Kofi Olomide promotion azalara à salara na orchestre ya quartier latin to sawa musicien à quartier latin moko azate attaché de presse azate au bureau ya quartier latin azate Bakali azolela na biso ba collègue na ye to ko sa conscience abatu te so bazate to bazate ozomona asalara na orchestre wana to lingata bureau moko azala azate neti biso batala ti to dis que Bakali ayaka pe na la team akufeli yango tozolanda ye tomoni F victime pe balandi Bakali tomoni bato héritier ba janvier bango bato héritier ba janvier bango tolandi prince Bakali to sala assembla te bata quartier la terre ata moko tomoni ete ata bureau ata mutakombolaka lopang avec quoi tomoni ete mais Bakali akenda kuna promotion ko la Double King boy tomona raye na Double King kabo na ba vidéo mais ata musicien te ata bureau azate place to barande ke mawande yango bato partager obi ke janvier marambolo ozo choquer mutema o choquer ngala parce que yo za mal à l'aise o choquer ngala ndenge solo yo ebeta maté c'est la marque nakata makambu pona mama Kofi nde utolo ba fo boye ba pe quartier latin pe ba na dei edi akufeli grand-père na ye akufeli tante na ye na journée moko ezobi madelo non bazana pasi quand même tanto loba mo pa likambu oyo boza au milieu du village te dala les solo yo bimisa awa boza au milieu du village te boza ken zela makambazo ko seledi dala makambazo ko seledi edi ana dei batwa kufimi balela mukolo moko edi azama sana ngatindela nga tous les programmes na moni programme ana matanga mais elona naloba ken makamo yango esalaka débat na hôpital du cinquantenaire jour ya Josi Kambukuta na bakisi Nzora otoloba o mopa wa été atini mon cercueil et créer problème créer qui Bakali je crois tamsusu Kofi Olomide tolongole pena yo zo comparer pena matanga papa Bakali na matanga ya Edi yo azandi mwana musala Kofi mais baza batute to comparer papa na yo kufeli papa ozo comparer na matanga mwana musala de Edi ya asara ne pas Kofi mais mopa wazawa Obi bino bozanga mawa mopa wazawa yo pesa papa Bakali valeur yo ba Edi pa kufeli ndeko na ye moko boye yo comparer matanga ya Edi na papa Bakali vraiment na comparer bango te yo lobi ke bureau ya quartier latin ba été yango na utu ebisao na bino c'est que Edi pe akufeli Edi pa kufeli tango bi bureau c'est que ba merveille rambo ba oya ba mission belé ba oya koye mutu na mort ne lobi te ke papa rosé quoi et lobi bongo te faut comprendre Ken Piana yo omemi na yo zamba na yo selaka F victime tina matanga ya Bakali trop de polémique quartier latin et un orchestre organisé bientôt là on a batu baroya sans polémique quartier latin parce que Bakali lobela ba mission nyonso pona ni totanga combat Kofi quartier latin vous comprenez Kofi pourquoi quartier latin ba mission nyonso zalaki matanga ya mutafali
bato afali baye te oyebi ndenge olinga osemisa côté afali tomoni oyo déjà keno ye donc fali atindi yo tomoni déjà keno ye côté afali côté petit fali mpe ayaki awa ya kisi ndora mpe bato na ye baye eza nango grave te côté bakali babiso oyo mpe toye na biso non côté bajournaliste ya quartier latin nde bozala clair ke biso toyo représente Kofi bo bino mibale bozala clair parce que bozala clair ke biso toyo représente quartier ya Congo télévision oye mpo na quartier latin eza mambele mais fele biso quadra ko so peut to représenter esani so peut te présenter ça ndimango officiellement on ne faut comprendre que yo salaka bazamba ya F victime donc ozaka mutu Tracy asalaka zamba nani non Tracy aida ba musicien tout ya mokili atiaka publicité ka ya musicien moko bino bokoma bato affaire na Kofi eyebani ya solo naloba nabenga ta bakale bato wana mais soki fali apesi mbongo na ye mpona publicité na eleka biso chaîne mpona mutu Kofi afutaka nde bino mais afutaka mpona publicité na ok donc bino boya bamandia non Kofi alobaka biso bafutaka biso ke baexplikanga bafuta ok bobimisi secret za nini Kofi afutaka bino eyebani bino bosala mosala bino teke bosala mosala nde mpo bozwa mbongo alobiso ye tempe nayebi te sozo comprendre mopao afutaka mbongo na elengi ya Congo TV na bachaîne misusu eza publicité ya bamarke ya bilamba na ye nde tolekisaka bilamba bolobela miziki na ye yo ndo fingaka bato mpona mutu yo fingaka bato te obika dernièrement musicien moko abengi yo auti Lyon Ken Piana nala mpona tosala émission oyebi réponse opesi ye olobi na ye okoloba nini sikoyo bamission oyo olobelaka balobaka nini bana actualité bana baalbum oyedaka bamusicien te apport no eza nini na culture congolais yo ozala evre bakoyedo papo ani nzembo tosolanga na yo ana evre te bakoyede neti na yolo est-ce que musicien moko ana actualité aza te na yolo toaka su lacoste azali na yolo toaka su na musicien te nakosorti apaka velai malga bimisaka nete toaka su na musicien te na yolo misaka su te natangela o bamusicien yolo toa na tonton lai abetaka wapi toa na tonton lai abetaka wapi toza na tonton lai abetaka wapi toza na Didier Lacoste muka ntonga en tout cas papa botika kodimisa bamusicien Ken Piana oza mama matanga oza na mwa awa papa bakali akufi namoni kombono ya yo arena namoni déjà nde pe po okende te boye yo arena nani ya mopao concert ya mort le 27 novembre namoni kombo yo okende te bongo yo somoni kombo bajournaliste oyo batie kuna nabi okende te soki alingi nakende poto nakendenga moko nakende osoutenir Kofi naotia epoa toala 3 concert na libanda mboka totanga Fabrigas Maestro akobeta You Arena Kofi Olomide Double King le père de King wazekwa pa obeta wazekwa pa obeta Casino de Paris Casino eza te botika kokosa bato botika kokosa bato Casino eza mais babengisika mise moko internet totala Casino de Paris betango na internet totala na internet ntango osalaka boye musicien apesi date na ye yo lakisa preuve eza na internet lakisa preuve nombre de billets yo mpe koto oyo okumisaka wana disque d'or balaka biso eza disque d'or eza nango déjà kasi bango mpe concert na bango bakobeta ti bamisien nyonso wana baa bamisien ya Congo Ken Piana lakisa preuve DG ya chaîne pozala modèle yo lobi bakali ke bamisien Kofi baye te tomoni manike auti okufela yebisanga fali akomaki wana biso tozalaki fali na matanga manike sule kauka akendaki kotika moto tegala fali te toza besoin fali aza na poto sule akei omoni ke déjà bureau ya fali bakei neti bureau ya Kofi Olomide ata moko ayedi oyo eza bakolegi ya bakali nabenga ye nabenga merveille maraboy mpe soki bakali aye awa soki bakali aye awa aloba ali ata $10 ya Kofi te ya contribution limite bakali oloba bongo message akoboya Kofi mabe biso siko na expliqué yo tuna Prince Bakali loba na ye Prince Bakali azwi mbongo 2 fois azwi mbongo ya anniversaire azwi mbongo ya matanga epi ya ebele double king omelomideke namonaki message osenti monta mwa bien parmi balider oyo mpenza bayedaka mpenza bato bazala na susi mwa mpenza so okufeli yango Prince Bakali azalaki olela papa bango kolela esili azalaki kolela ampiaka ya luka mbongo nandimi te Bakali azangi
mbongo ezaka mwa mawa po bato atiki kolela so omoni moto atiki kolela na matanga milesi mpe asalaki yango eza mabe te aza prophète monene asalaki yango mpe milesi mpe azala mpiaka te mpiaka te aza mpiaka te bo bakali aza mpiaka moto akapembela kofi tala toki olelisa na bakali mpena soko oleli te omoni lelo nayebisa yo Ken Piana oza DG ya fimbu na fimbu en tout cas le concert ya Casino de Paris ezali tika kotia bato na ignorant omoni biloko eyinisaka yo toke nano totala so bakali olela bakali mbongo ya kofi etikisi ekolela mbongo ya kofi etikisi bakali kolela de kolela bakali ezalaki ya mpiaka ya matolo botala bakali awa azoseka na ye awa azoseka na ye dablokingi te bakali sava wakofi papa na biso ya ye moko te ya ye moko te yo ozolelise ma ya miso ezomona mbongo akofi abia ta ndenge esekisa bakali atindiko natiaki duti me namoni o musicien ya Congo ya kabalo wa kofi nani yo place ozali sozwa mbongo ya leader na maboko te na tuni na yo place ozala yo ofandaka na mosala mpo bakabela kwe pa bamisien nga akufeli na papa te nakufeli na mama te ange noir yeyo ange noir yo bakangaki yo moyibi towana matanga zela te papa balobaki na matanga ya nani ya sila babi yo kotaki epa ibrator ange noir yeyo ayibi telefone ya ibrator kabosha panzi sango ya grave so foto yeba batiaki yo ntina bafacebook makambo toyokaki ya ibrator mpo nga nayebi ibrator azala ne na tshombo ya niveau wana te kamusingaki akoma otambola na tshombo ya niveau wana yo mpo oyibaki masolo toyokaki solo ya tshombo nanu matanga toyokota po seke eza ya solo seke eza ya solo parce que ozobanga kondima lobaka ozwaki yango na erreur omoni yo mono na bandeno lobi na kamwe niveau ya telefone wana soki azala nango sikoyo nalobi na baorchestre nyonso ozotambola bazotia kaka héritier sikoyo oyebisa so motif héritier abenganelaki yo na orchestre senge héritier abengana na orchestre te abengana na orchestre matanga ezalaka na sentiment bakestion ya boye te abengana na orchestre te sikoyo boka bwana ndeni non bon ezaka lokola nde mpo ozalaka na bato ebele mpe na chaîne na mpe balongwa basala makambo na bango mpe nasalaka yo ozokritike chere nanga ere ye ayibaki tshombo nazalaki na ye te ere ayibaki tshombo ya ibrator yaka boye yaka te yeyo ere ayibaki tshombo ya ibrator nga azalaki mais pour votre information azonga déjà pas ibrator ye azonga da musala so ba image eza omona omoni lelo na oyebi so Ken Piana oza na succès oza na mapamboli oza na bapaster na yo batiaka yo poa na bamisien yo kumisaka wana batiaka yo poa mais tika bakomba bamisien mosusu pesa bachance na baartiste oyo bazoya natuna question moko yo journaliste netre nani aza numéro 1 ya miziki na biso na miziki ya Congo pour le moment mais Double King Koffi Olomide omoni bobino bobunga bahistoire boye aventurier bato yolo botala journaliste aventurier yeyo papa lelo tezela bato tezela bato wana matanga yolo moyembe tondi Koffi Olomide na fali pupa na minitio na aleki na succès koba otiva nalobi mutaleke ezaka papa Double King le père de King tanga kombo bien Double King da Koffi aleki fali na minitio na boyo yebi yango te omoni musala na bino mbongo ya Koffi ezobiseli bino musala mabe ozwa chaîne mombo chango abi mawa na yo balobi ya mawa na yo yo DG vraiment ok merci Fali azwa disque d'or certifié tokoyela Koffi atala yango pour la première fois mona ndenge disque d'or batapa eza trophée ezanga ntina nano litango azwa sele okuta azwaki yango mibale bapesa yo
Riti nzele kuta ozwango bongo siko. Wana atofezanga Ozo pesa ngonde pegi tita pour la film na film yena valdi bara moi système. Trop Bo réveiller ya boye vraiment. Tina mok. Pesa sita munene. Tina mok. Faut déjà bino. Mutafinga. Tina mok. Merci. Non, c'est là. Nabia tina mok. DG ya boye vraiment. Musa ko finga ba musicien. Tina mok. Ya musicien munene mboka la sala. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Pito parle. Merci beaucoup. Ken changer boulot. Batu pena baza plein beau. Même bakali mutaku fele abike fali aleki double king na succès. Elle victime aux so ken na lisuté. Tomoni ba pharaon ba yo kenda. C'est là non. Est-ce que ko soutenir mutu faut kendaka ngana muta matolo te. Ba bengana yo te matolo te. Ba bengana yo. Metanga pe miko. Nyo solo ba pona kofi. Eza lokoso, eza ki mandia ngasa la ki mandia. Biso sa boulot. Ngasa la ki mandia. Ngapela sa ki mandia ti. Zala tikisi njora bapesi baketi kaka la mingi te na bambongo fali danger fali mibambi pona fali totala kofia bendi esusu kisi njora a changé S20 bapesi pa S20 mdomo l'officier bilobalo bapesi S20 abosani bilamba na baki mais déblazo yo mutu bokenda na njora pa fali na palette déblazo yaka yo biso na la team tomo bangela 20 jours à makasi bo bangela pa héritier il est pas tout le monde ko ya balukila pe biso héritier akomi obanga biso ne tozo bangela héritier bengala batutu ya mafinga pembeni na ye les seuls musiciens botage mission na ngata tanga bakomba atangaki bakombo ya batutu abengana janvier abengana batutu o bafinga pembeni na na janvier yeyo alobi atangaki kombo ya janvier atangi kombo ya biri atangi kombo batutu na mission abina tia bango pembeni po bata mafinga na linga bango te boya talango te yo talango ko bomba secret héritier lo bata mafinga abengana bango ken pena yaki jour na showbiz oya ko luka interview zo kango yo zela pardon ngana répondre ye batu nyonso to héritier bakabengana héritier tobeta showbiz tous les journalistes ata moko kota ata pa ngana biri eza ba papi mboma bafuta biye ezala bana nazo yebisa yo omoni héritier zela na expliquer yo toke na calme héritier en dehors ya musique azalaka master na ngana kola na ye malgo zela te nga finga héritier te zela te papa zela nanu zela nanu te papa zela te yo zela olanda héritier lelo po héritier akabelo $100 biso totambola na héritier ke mama alambela héritier fufu na ngombe toyiba tosotie nango ata mik po ayamso alia papa seria na yo oza te nayebi héritier ya souffrance nazoyebisa yo ke mama yiba ata mbongo ya mama abino ateka yeba secret topesa héritier po epermete akende yo yebi héritier wana ya bongo te yo lelo yo ken piana ofinga innocent to bande compter nafinga ndeni nafinga netini ofinga feregola ofinga héritier wata ofinga ngoloba nafinga héritier nini ofinga eto yebi boshena umsana héritier zemu nafinga nanu te natikala kofinga zela te natikala kofinga héritier te natikala kofinga héritier te tangelanga émission moko ke olobaka na héritier boy parce que bino nde boyaka na songi ngai na yo touti aéroport kozwa brigade Sarbati Sarbati da misia mboka wata da misia mboka mais yo banda yoka annonce na yo journaliste DG ya finga na finga TV ezaki neni héritier yakozongisa banzembo ya batu mais nalobi zela bozomema musala o bien te héritier abimisi générique wana to trouver na kati ya générique ya héritier sika 4 cris ya brigade abwaka yango déjà depuis 2016 sikoyo toloba nani azwi biloko ya moninga wana na mosala na biso ezopermettre toloba vérité te sikoyo wana eza kofinga brigade abwaka bacri wana déjà na 2016 4 cris ya brigade se retrouve na générique ya héritier soki nasaleli yango réclamation wana eza kofinga bozomona place bokonfonda papa nalobi boye omoni ya parti ya lelo biso to bando banga bamiko na bino botiela biso bapoison bolakisi yango clair dans jira yango walai tresi oza masa na nga elengi ya Congo nakolekaka yango jamais kaka nakoleka te kotala déjà baproboye
Petino Martin aza ndenge mosusu aza masa yoka te zela omoni sikoyo yo ozalaka na amour vrai te envers bato yoka sikoyo ken voilà ntango yo olobaki bilobaloba Martin ntango olobaki bilobaloba na émission ya Martin Martin ayebi ke naloba bilobaloba te naloba mpe vérité mpo na koboya kota sujet wana mais oui lelo basara te ola oyo bakota ye makambo wana loyenge sara te ola achange te ye aye so okumisa faliti akompa na yo yango omoni likambo soki ozomaîtrise te kokota yango te yango nayebisa Martin nalobi Martin naomérite makambo na bango oyo bien te tokata yango nakotisa ye rubrique na ya bambongo mais yo okosaki ke biso tozwaki tomontaki na montage esalemaki tosalaki émission na Martin merci beaucoup et pourquoi pas Madame de Maman merci beaucoup et merci aussi à tout le monde parce qu'on a reçu beaucoup de soutien par rapport à notre matanga ya papa ya Prince Bakali déjà bimi tozokende okunda papa nasi repesi mawa fort bato bootala biso partout dans le monde et surtout bato bootala biso na fimbu news nayebi ke nzambe nde moto apesaka ye moto abotolaka donc biso bandeko ya Bakali bafrère na ye ya Prince en ligne et surtout ya fimbu toyekaka korendre dernier hommage na papa na biso parce que azaka papa Bakali et morote aza papa na biso nyonso donc tozo accompagner corps déjà à papa ndenge tozo bima na yolo na marga mabanga donc tozo accompagner frère na biso parce que bolingo nde fo ezalaka na internet malgré ba polémique na biso ba tendance na biso mais bolingo yo yango mtezo sala vraiment que bato bamona ke to ara soudé tozaki déjà na matanga manike mukoko na kufaki lelo to na Prince Bakali na moi matanga il faut to yaka kolela place baninga baolela mon eza choc ndeko na biso Bakali lelo a perdre papa nae matanga esuki awa te nzamba clôturer matanga awa te biso tozwa ba matanga o biso nyonso to donc toyeba kolela na baninga eloko esalika pasi bandeko na biso ba artiste musicien ba monani te boya kapé air tozwa pe ba matanga boya kapé ta moninga azolela boye soki peut-être amonaki ata ba musicien bangaya mso ba consoler peut-être et a passé trop mais comment on appelle déjà biso ils ont non problème exact ouais yango Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Alda
kobeta fali azo bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Jideline Mokonzi. This is London. This is London City.